effectivement tokendaki na mort au balaki biso ebembe zoto et aussi Mukendi. Mais arrivé là-bas baboyi tokota on a ebembe confirmer que Ezeli baboyi à l'entrée. On ne peut pas voir le corps après l'autopsie. Surtout qu'il fallait aller à l'hôtel de ville prendre l'autorisation. Donc on a quitté l'hôtel de ville. On a demandé à voir le gouverneur de l'hôtel de ville, mais on nous a informé qu'il n'était pas là. On nous a envoyé chez son secrétaire. Il y a enregistrement, il fallait écrire une lettre pour demander l'autorisation. Je lui ai dit, bon, nous, on nous refuse l'exposition du corps de Rossi sur la ville de Kinshasa ici. C'est ainsi qu'on est parti chez les prêtres. Puisque ça nous a dérangé beaucoup. Et Zali, il y a voté. On nous a dit que Zali. Mais nous, les parents, tout le monde qui a voté. Donc, il y a quand même tolengaki bazonzi biso corps wana pona ba obsèque osiko bomoni yango te programme ezosalama to ezosalama te to ezosalama ndenge nini pour moyen ya kosala programme exalté programme tobandaki kozela tozalaki na posa totia corps na fikine tofuta mbongo na fikine to réserver place toke kuna banda tobandi badémarche bazoboya kaka na bavoka bakendeki kosenga place tina hôtel de ville bakomi lettre bakoti baboyi kaka balobi ke ebembe ya Rossi bakomi kolela yango na fikine te yango wana tomoni moyen kosala eza te. Donc tolingaki tofixe programme soki place ezalaki makambo nyonso ok tofixe programme ti sikoyo nanu tofixe date ya kobimisa corps te po tozalaki nanu kale mpona place ya kotia corps. Bon sikoyo torecourir na basango balobi na biso tobongisa biso nde na niveau ya famille totia programme totia date comme ça toyebisa bango bakorépondre biso nde place toza sikoyo sikoyo bango sikoyo selo ata barimer pembeni bazoboya yango elelama na fikine mpona nini ata barimer moko bozwi te quelque part epa bato que tout ça. Bon, pour na bango bazo avancer réseau ya sécurité. Bayebisaki biso babio il faut babenga ministre atala ndeni niye akobenga gouverneur ministre abenga gouverneur batala na commune oyo tokoluka ba exposer ko po baluka ba élément nini to ba policier to banani po baya ko sa sécurité sika ko rekozana. Alors na ba wana pona kotia ba policier ba jeune baboyaki balobi ba jeune sportif babaki bango baza en mesure ya kosala sécurité ko contrôler na porte nani azokota ko pekisa biloko ekoyi kozala milangi bambeli banini po mobule salama te pona bango bazozwa raison ke pona sécurité yango na balingi kotiango na fikini te po bakokende kopanda bakobebisa biloko nde raison na bango yango wana à part wana en tout cas toyebi te soki kutu ebembe nyonso balelaka kuna bitumba ezalaka babukaka po bitumba ebembe ya Rossi bazomona ngo lokola ya bakuluna ya bavoyo bakendo sala désordre toyebi te toyebi ke gouverneur aza pona bato nyonso la police azali pona ko sécuriser bato na biloko na bango soki bakotinda la police pona ko sala sécurité mabe ezate mais bazoya vers biso famille te to solo la makambo ngo toyoka biso tozokende vers bango bazoboya koyamba biso pe kopesa biso réponse tovandi ndenge wana biso tolobi kaka esika nyonso to ekomona na wana tokobimisa kaka po tokokunda toza na problème soki tokoki koyeba vraiment déjà tozokende un mois na ndambu depuis ndeko kufa
toyokaki ke bozovivre na insécurité bazomenace famille eza ndenge nini? En tout cas insécurité eza makasi mpenza. Toza na ba jeune ja bazolala kaka libanda ozomona lopango eza moke bazolala libanda na balabala bazaba na bato ba policier balekaka omona na ata na butu ba soda bazoleka na ba arme na bango balekaka bazotala tozomona ngo lokola eza provocation po ndenge bazoleka na bazoluka ba jeune batumbola bango bayeba ko agir. Et puis tokomi kozwa bana baleka rosi ya na rosi bazozwa ba appel anonyme na tongo ya lelo na ba 7h awa uchi kozwa appel mususu moto ana zoyebisa ya lobi bino bozoyoka kaka te lokola tolobi na bino bozoyoka te toko agir ya yebisi bango alobi likambo te bino bobomileki nanga to babi tabok bolingi kokanga munoko te toko agir ya bobomileki nanga na kokanga munoko te soki boko agir boya ko agir so bo osisa biso bosilisa biso ka po biso tozana esika kokima te toko kimela wapi banani bakosala sécurité na biso tozaka bwendenge tozaboye tozolala libanda na bana batu ti siko solution na niveau gouvernement ezate tozape bafanda na bango ka lokola baboye bembe arosi lokola aza mwana mboko yote gouverneur aza bato ya bato a PPRD na bato ya mouvance biso tovai na biso kaka nzambe wana akusonga kaka meto yebi pona likambo arosi tokotika te justice faut sala na mboko bato nyonso bayebi liwa arosi faut bazala pini. Oui, papa Zobimate, tu as vu qu'il y a papa Zobimate, vraiment, situation sociale, les autres, les gens, pour vraiment combattre la photo, image, bangonde batu batindi biso, babi solo na famille, to yoka bango moko. Pour babi que biso to lobby, tom so to exagéraka, to makambo mususu nde ba bon, mais tuna to ba si papa Zobimate, situation sociale, eza lo lenge boni. Donc biso nyonso atozobimate yaya arosi asala quelque part aza fonctionner azobimate lekine donc biso nyonso na papa nanga toza bloqué na kati ya lopango voire même bana bazobanga kokende classe donc tozo vivre kaka ndenge toza boye mawa kaka ya bato ya mawa mwa muke o bazoya kotala biso ndambo o bazopesa biso nde wana tozo vivre na bato nyonso tozola na bango banda tongo na pokwa bokosomba mapa café ya pokwa na moyi fo baluka ponde fo baluka eloko nini ya kolia donc toza ndenge omoni boye bakei misala na pokwa bakozongela kaka donc tozo vivre kana bato ya mawa o bazosunga biso nde yango na moni tozo vivre to tenir tina moment oyo nde omoni to okuti biso boye. Message ino ko lancer na ba nyonso bazolando na mikili ya poto ba congolais to ba paya mususu o lokola ba communauté internationale na kosenga na bango kaka tozo senga bango ba sécuriser biso toza na sécurité te donc tozo senga na bango kaka batala libota oyo ka ndenge toza boye baya ko aider biso basunga biso vraiment basunga biso toza na incapacité ya ko sécuriser même libota bana bakomi ko banga moyen ya ko bima même ko kende boye zate tozo banga po bazo biso bureau de bazao bato aner bazaza na ko nyonso basi bayebi biso ndenge bilongi na biso zoleka na télévision bakangi bilongi na biso donc eza risque obimi na ko bokuta na bango eloko bakosala toyebi te tozo senga na bango kaka biso toza na posa lituni na moment o soki moyen ya kosunga biso to mibata na mboko to kende ko bata mata quelque part toza na bana ebele papa tokoki kotika la ka bote to kanga maboko mais pona ebemba rosi ekopunda makaka na mawa oyo bato oyo mwa lisungi ya gauche à droite tokopunda kaka batala mboko oyo ndenge toza bo tozobunda kaka pona kimia ya mboko toza na kimia te toza na esengo te. Merci.